La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeta. Amis, bonjour à tous. Mbote na biso bandeko bolanda rabiso kandena lobaka. Bonjour, bonsoir. Mingi mingi dépendaka na R oyo okolanda émission topé analyse na biso. Bandeko nanga na moi na salaki analyse moko concernant vidéo ya Gabi, concernant makambo ya Gabi alobaki pona Jérémy Chabani. En tout cas, na zui ba message moko na privé, ba message wana nde ememinga lisusu liboso na bino. Ba message wana penzande eyelinga lisusu liboso na bino. Alors, totaki ba vidéo, pona moto atalaki yango te kita na vidéo oyo elandi vidéo oyo omona vidéo oyo totiaki concernant ya Gabi makambo alobaki pona Jérémy Chabani. Na ndenge toyebeli ya Gabi, kaka ndenge ezalaka na ndenge toyebeli ya Gabi, alors eza na ndeko moko tokotanga kombo na ete aye alobi penza makambo moko tellement ebele concernant ya Gabi na Jérémy Chabani. Alors selon les on dit, selon makambo ebele selon selon rumeur, voilà le mot qui convient. Selon rumeur, il paraît-il que ya Gabi na Jérémy Chabani, moi ma bémoro boezali, ya Gabi na Jérémy Chabani, moi ba nungu, moi ba distance, batia moi ba limite, car andenge ezalaka bino moko boyebi esika ba comédien baza toujours makambo ezalaka ebele. Pona ngai tangu natiaki émission wana nayokaki penza makambo ya Gabi alobaki concernant Jérémy Chabani et ane loko moko te o échappé et appelle loko moko te o ya Gabi akosi. En réalité, mambo ba comédien en réalité Jérémy Chabani aokanga ba comédien na e trop. Soki lelo ba makambo ezo bima ebele même mamba ki pede na e soki bimi c'est parce que akanga ba comédien na e trop. Biso no soto yebi musala théâtre même chez Bellard Production, chez Bellard TV, Maman Bellevie, je vous salue et si vous allez théâtre total libanga. Même chez Bellard TV, même na ba chaîne mususu. Kokuta na ya théâtre ezara bokutani bosali musala esili mutu na mutatie po mutu mutake ake na ndakune. Mena lelo na maboke ya lelo na monde théâtre lelo ekomi bokutani bosali théâtre bokomi ba camarades bokomi kokende ba boîte bokomi kokende ba bar ekomi onake na nga congé pas intel na longwe na ke pas intel. Babiloko Jérémy azo sala na batu na ye eza babiloko tomona yango mingi pa sila. Tomona ndenge bana sila bayaka bake congé pa mama na bango. Tomona sila mukie ake pa ya mishu. O mukie ake pa ya boy. Ki amitié na musala ezara mabete. Ezara mabete. Mais à la longue ekoma mabe. Ba mesanaka na patron te. Ba mesanaka na batu ya misala te. Ya Gabi mamboyo lo bapona Jérémy alobi na ye mais pona bato bana miswa komona pona bato bana compréhension ya Gabi alobi ebele boyo kitango bapozaki ya Gabi question pona mamba mutuka ya Jérémy pona makamba bambwakela ndenge Jérémy abwakaka ba jeton ndenge Jérémy alobaka mambo esala bato pasi effectivement nzoka pe ya Gabi ayoka pasi na biloko wana. Elobeli ya Gabi aboya ndeka problème. Elobeli ya Gabi aboya ndeka keno
lobi kuna ezala problème, lobi kuna balukela ye problème, lobi kuna koma ke o Gabriel Bolembo mutalobaki, lobi kuna koma o alekaki aye pa lobaki na émission ye pa salebwe. Mais elobeli na ye, ça montre que ye na Jérémie moi likambo moko eza. Ndeko moko akomelinga alobi makambo ya mama Teresa na Gabi bazara na ba problème manezaka sérieux. Après ko bongisa ya Teresa na ya Gabi, il paraît-il Teresa lobara likambo moko epa ya Jérémie, ande ya Gabi ya koyoka ngona retard. Yango bomonaka ba comédie belé ba bebanaka likambaki amitié. Mwana mukie soki o mesanye deja na mukolo bolia esika moko bomele esika moko mukolo azoya kotonga epa na yo respect ezalaka lisute nayaka aliboso na bino na betaka siete na comportement ya mama Teresa o asala théâtre eza bana misusu atali yo na TV alandaka o na TV banda azala mwana mukie azwa temps ya kolanda o na TV lelo akoli aji opportunité osala théâtre aji opportunité okoma chroniqueur moko boye yo zio pusi ye pembeni na yo mwana wana soka yebaki na ye comportement na yo te mwana wana soka banda ya kopesa o respect par rapport ya ndenge ya banda ya komonelo na TV mais tangu yo zwi ye opusi ye pembeni na yo directement respect wana ekwei na mabele tangu yo zwi ye opusi ye pembeni na yo esuki kana opusa pembeni na yo te apusa ni pembeni na yo epi akomi ko comprendre oza nani akomi ko comprendre réflexion na yo ezalaka ndenge nini akomi ko comprendre tu réfléchis comment soki esengaki a manke yo directement komona aye ko manke yo parce que oza na réflexion moko trop bas amoni respond na ndo pesa muto na musika nzoka ndaza na eboy eza ndenge mona kaya papa Alain kaya papa Alain soto oyo obetela ngo siete na réseaux sociaux ce n'est pas dit que tolingi papa Alain te mais esa pasi esa la pasi ba comédien ba mité mama be lelo likolo mbongo batu bakoma osala nyonso mwana mukia na mbongo mukolo apangusi ye makolo mwana mukia na mbongo à cause de l'argent bana mikie belé bakoma omoni la mikolo et ndenge mona mamba théâtre na sepelaka na belle vie en tout cas na sepelaka na belle vie na lobango 1000 fois ata babandeli mamba théâtre na sepelaka na belle vie a na sagesse a na savoir faire belle vie a mayele totikala oyoka te tokomona te video moko ebima belle vie akomisa soit papa Alain soit papa Serge akomisa bango lokwa bazoba bake kofilimaka ye totikala komona te papa Alain akenda pe bofelina na belle vie akenda mais au sentir alati pantalon affilé apesi yango valeur et puis muto azana ye apesi lufila na ye valeur kota la vidéo ya papa Alain o alati pena pantalon enfilé bake kota la masasi kabamba papa Alain de cameraman en même temps masasi kabamba génération moko na papa Alain ba comédien boza na vision bomoni pourquoi bano baye lelo na théâtre bano amikie ba omata ba otika bino na se c'est parce que bango ba na vision poko ma producteur ezara nango te ke fo obuma mutu poko ma producteur eza nango te ke fo ozwa lishapi ya mutu ketika na ndako anganga lelo ba comédie belé ba koti banda kwa ngami sukutu tocho yoka ba verita ba Jérémie akalate Arline ye wana kima kuna po basenga bango basenga ka de soso ya mibali
apeka na deba na ya mibali ake kuna basenge de soso ya mibali bacomédie ebele basimbi kisi lelo oui mais eza mpe na bacomédie ebele oyo bosala mosala théâtre oyo na solo persévérance mosala nyonso soki okoti yango il faut ozala na vision bacomédien na biso bavision na mosika te balaka na vision te ayebi kaka mutu boye fo abenga nga na tournage nakende kotourne nazomwa mbongo na nga naleka nzela mais aoluka koyeba te pourquoi aluka koyeba te eloko nini muto asalaka mayele nini azalaka nakanga mata na muto oyo alakisa nga mosala eloko wana bacomédie ebele bayeba te yango nga loba yango Jérémie Chabani malgré l'ingratitude oyo ye alakisi pa belle vie ayibaka mayele pa belle vie na motema malamu oyo belle vie aza nango tala belle vie alakisa bacomédien ebele mosala théâtre alakisa bacomédien ebele koma casting alakisa bacomédien ebele lolenge nyoko ozwa muto na osangisi bango po bapesa eloko mwa bien belle vie kanzi eloko Jérémie ata akoma ingrat mais na kati ya motema na ye même si bakisi oyo bosimba epekisa bango ke okoto me na motema na ye ntango azala mpenza ye moko avandi na kati ya ndako na ye aloba yango ke soki akomi bongo c'est grâce à belle vie sila bisalu ezala kutu ya oloba te ezala kutu ya oloba te belle vie azala deya marraine na chaîne na ye azalaka po belle vie mutamema ye na YouTube bato ebele lelo bazwa courage ya ba YouTube eza grâce à belle vie nde bato ebele bazwa courage okota mamba ba YouTube ba papa ale bakoli ba papa ale bape bato mobwe afongoli pe chaîne na ye kana kati ya chaîne na ye wana afongoli malembe abandi na mwa bemission na ye abandi bamama top bango wana bana ba chaîne babandi belubu na bango jusqu'à ce que temps epesama temps soki ekoki akomi mpe kokotisa batéâtre babandaka malembe lelo marka bongo akotisaka batéâtre na bachaîne na ye bacomédie ebele bazolinga koyekola te lolenge nini akokoma producteur lolenge nini akokoma leader me mayele na bango ezaka ya koyekola lolenge nini akoyekoki kokoma ngamba ya mutu lolenge nini akoyekoki kokoma fanatike ya ndeko na ye comédien lolenge nini akoyekoki kofingela ndeko ne comédien bacomédien pour ka gagner quelque chose mais ayekola te eloko nini oyo ye akoki kosala mpo ekomisa ye mpe boss lokola baninga bacardozo baye na YouTube sima boketala na chaîne ya Cardozo ana combien d'abonnés botala bafilme ya Cardozo ndenge etalemaka est-ce que Cardozo aza millionnaire mais eza na bacomédien ebele oyo babanda mosala liboso ya Cardozo baa na vision te ezaka te likambo ya nazangi mbongo na mbongo te na eloko te eza vision mpona osangisa bacomédien bakotala bacomédien ebele basengaka kasha moins cher bacomédien ebele baalaka na bango cher te d'ailleurs boyokango amuto afutaka bato bien eyalaka belle vie eza nango teke oyo na kote libela eza nango teke mais sans vous mentir muto afutaka bato bien na monda maboke ezalaka belle vie wana boyoka kutu même babakuku balobango keye kuna afutaka $250 babakuku balobango lelo bacomédien ebele
ofongoli ka chaîne na yo obengi baninga ba yo sala fair play balobaka po bayebi ke bango pe boza pe na besoin na yo ekoma bongo bamakambo ebele ekoma bongo lelo bato ebele baza ko évoluer bongo mais ba comédien na biso vision na bango ya mukie ba comédien na biso ba na vision te na grade o papa Alain azaki nango chebelard soki papa la azaki na vision mais papa Alain akomi likolo vision ezate na ebite papa Alain so musala ezalaka te na oyeba te boza na vision ba comédie ebele boza na vision so na otala surtout so natali via ibutu esekisanga natala apena ki ba comédie ebele baza ko s'embriller pour rien à cause ya baninga na bino ba comédien bobungisa vision na bino bobungisa eloko ni boyela na TV bobosana à cause ya baninga na bino comédien na félicita ya Nicole Bakata ya Nicole Bakata za la vraie na félicita Marina Laba za la vraie na félicita kaya Aziza à la vraie lelo ya Gabi alobeli Jérémy tiko longola rabatu ozobebisa musala ndeti ngana lingaka Yves Molato na bande ya kotala ekotisida elakisida eloko moko boye lelo ba comédien bakoma soka yoki likambuka na muninga ya na longola epe longo epananga na longoli ye boko bebana na musala bo bebani pena tala ba boss ba bebana na ba travailleur bo bebani penza bo bebani pendo kapena bo bebani makasi me yango te elobake comme bo bebani okangela muninga kanda comme bo bebani olongola muninga na musala soki Jérémie banda ko bimana Yves Molato te mais pe balinga babe mais pe linga ko mape na réseaux sociaux te tika ko kanga baninga na ba comédien baza ba propriété privée na yote tika ko memara bango partout yozo kenda fo memara bango ba diembela ka ona sima okomisi baninga ba eko travailler pa na yo mais yo komisi bango lokola ba garde corps na yo bakoza ba garde du corps na yo te eloko wana to mona ngo pa Jérémie aussi sa musala mais aokanga makana ba comédien akende wenze bwe bake kotike aza na projet mo fala kende place moko bwe bake kotike akende bwe toke kende bwe bablo musu sala yo moko tiko komisa baninga be esclave na yo balanda ka o partout bakenda kana yo partout po yo zwa visibilité non lelo Jérémie memi batu na Dubai wana ezolo bebele to monika memi bango na Dubai bake pour 3 jours soki 2 jours soki 3 jours bakendaki bazongi likamba Dubai wana to tiango kadena na yebisa bino toujours nga na linga ko yo bebisa ba réputation batuté mais boye bake likamba Dubai wana makambo eza nga na kangi kadena bokanga date ya lilo. Il y aura un jour, oh vérité moko ebima na affaire Dubai wana. En ce moment-là, ndeno yako expliquer bino. Mais Jérémie, zala bien na ba collègue na yo. Zala bien. Lelo ba okanga mina bango wana, lobi pe likambo ya. Kokasa tende ko pesa bango ba $50, ba $30, ba $40. Lobi kuna likambo ya te ba bato au moins ezalaka nde makambo bimena na réseaux sociaux ke okanga bango esika mobwe mais soki okanga bango te yeba ke ba bato un jour ba balukelo pe kendaka ba place musu yo moko
baplace mosusu esengi okende yo moko ke yo moko. Baninga batambola kotambola na cameraman na yo. Okokomisa baninga na olokwa ba cameraman na ote. Ils a passé. La famille, merci beaucoup. Na komi na souk analyse nanga. Na eko lobela likamba ya Gabi. Po na bato balobi ke non ya Gabi akomo be banana Jérémy. Ya likambo toyoka ki yango. Maintenant te confirmer yango te. Toyoka yango peka awa. Soki likambo yango eza vrai. Merci beaucoup. Nzamba lola pambola bino ba Joël Noël na bino nyonso. Ba bonanye na bino sika bozali. Sur les ambala liboso. Au trouver Ursule Boteula TV en tout cas. Au s'abonner, au commenter, au liker, partager sur Facebook, partager na WhatsApp et puis partager na Messenger. Tukutani à la prochaine occasion. Soki tata nzambe a zongite. Car ande na lobaka. Tango zoko s'abonner, activez la cloche à notification, activez la cloche à notification, aimez vidéo, partagez partout et au sa malamu. Bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Boteloa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.